Panza Sango Bilili. Bote mingi na balandi ya www.panza sango ya Congo, autrement dit Panza Sango Bilili. Liboso ya caméra pe télévision na bino, ya bino molobeli na kombo ya l'homme sage edino image Panza Sango Bilili. Lelo na yeko panzela bino mwa masolo ya mokie kaka. Place yo ozali otala ngai. Fongola mato yoka. Mais yembo ya kobanda masolo na ngai ona memeli bino mokwa lelo. Na opesa na mbote na baye basungaka www.panza sango ya Congo. Mama Irene Bengazi. Balobi yonde. Mama Irene Bengazi balobi exotique MK na Savini sur Orge. Et non musikatin okitika na gara Savini 2 minutes kaka boye. Otuni Bengazi balakiso Bengazi yango yo. Mama yo soutenaka Panza Sango ya Congo financièrement, moralement. Na pesi yo mitano na yo. Soki tolongola mama Irene Bengazi to mona mama Jeannette Malangi. Balobi kalate anniversaire ya Panza Sango ya Congo ba nyonso basala na Panza Sango ya Congo. Bozali invité pour na anniversaire ya Panza Sango ya Congo kalate to kopesa bino date. Nous sommes pour na bokasté ya mama Jeannette Malangi nde. Soki tolongola mama Jeannette Malangi na mona Adrien Mukiadi venangai balobi yonde chef d'entreprise Adrien Mukiadi ve Panza Sango ya Congo singa ba matériel ve yo bika ndongo soutenir petit na yo toi toujours na posa na yo ve Adrien Mukiadi chef d'entreprise na liko solo lelo likambo ya médaille po ete likambo ya médaille lelo ebomi mboka na moko ya ba artiste oyo asali pe mingi na mboka Congo RDC oyo toyebi na kombo ya Papitex. Papitex azana message ya ko passer po ete kanisi ete tango ba pesi ba médaille. Papitex asali mingi na mboka Congo yepe azalaki ko mériter médaille mais tomonaki ba artiste musu bautaki pe Europe, tomonaki papa na biso Lita Bembo bazalaki mwa mingi bautaki pe Europe o bakendaki na mboka Congo démocratique po ete ba pesa bango ba médaille. Et bongo Papitex yepe ameritaki médaille wana kasi kombo na ye ebimite na mekaki kotuna ye mwa motuna pona nini kombo na ebimite ezali injustice ou pas alobi ayebite mais bokolanda ye moko akosolola aza contenté yepe ameritaki médaille wana mais a comprendre te na liste batangi yete eza ndenge moko na mama Ewaso asali pe mingi na mboka Congo asali mingi bazali ba premier artiste oyo comédienne oyo basali mingi na mboka RDC kasi na tango ya médaille mama wana azuite kolela ya mama wana ezali ndenge moko bina kolela ya Papitex na ba comédien mususu bazali awa bokoyoka ba réclamation na bango nde baza ko réclamer pourquoi ba pesi bango ba médaille te susu basali na bango to mingi te ba mérite bazui ba médaille wana kasi bango nde bayebi musala mususu te na vie na bango kino ba komi na ba ajo bazala ngo azui médaille te. Donc bokolanda vient na biso Papitex na bilili yemoko aza ko expliquer ministre culture ameka kutala likambo yango Papitex azui médaille te pona nini Tour du monde edino image Panza Sango Bilili. Bonjour Vtex. Oui, bonjour. Bonne année. Merci. Naebi que vous qui Kinshasa pour la soirée le 13 hein? Le 13 février. Saint-Valentin hein, Saint-Valentin. En fait amoureux. Bon maintenant ce n'est pas évident que les spécialistes amoureux. Banzembo a toujours ils ont prôné à l'amour. Alors on a banakino Balbino le 13 février, il faut en avis soir comme ça pour tout se permettre le jour à Saint-Valentin. Alors, et bien la artiste basée à Paris, à bon parce que il y a spécialiste, il y a Saint-Valentin, il y a Saint-Valentin, il y a Karangai, ben insister Karangai, Papitex. C'est quoi qu'on a aimé la bonne banzemoni? Beaucoup de ce qu'on a aimé la bango. Likamborayo, na ebakate, na banga kai lokonini.
ngana komi lokola zuba ngana komi lokola amwana sita okomi mwana mabewe mpona nini mama yosalinga boye sita na kokoma elokwa pamba soki yo mama yotikinga boye banzembo na nyonso tu c'est l'amour yango wana banzembo na koyembela bango. En tout cas balakini biazoya uzala wapi vie na ngai eza na hôtel Béatrice eza hôtel moko bango nyonso tu bayebi yango et puis lisusu tozala na cabine de 7 heures bango nyonso balakini bayebi yango et puis tozala na nganda na biso éternel obengaka nganda empire wana sikoyo mpona public en général baya komona serviteur na bango vie na bango papitex kulutu na bango leki na bango ndenge nyonso bakobenganga babengaka sikoyo vie ndenge obeta live obeta live sikoyo bana bakompani empire to bango babetaka na empire baza kuna doko lofombo mwana moke akomi mokolo mais lofombo wana mwana moke ntango ayaki na empire azalaki na 18 ans ye azalaki arranger arranger banzembo ebele na empire ye akozala wana lofombo akozala wana et puis jojo ikomo akozala wana kanza akozala wana graf wana kutu donc siko force ya champ ya grand frère dile du monde bazala gâté banakini bazala gâté banakini ça va inda le 13 février vie papier texte en direct de Kinshasa. Oui, ça va inda ndenge lobi wana yango wana pesa faire bango yango na tout ça va inda le 13 février. Donc déjà que tout manager nanga azali déjà kuna zo arranger ba makambo monsieur Liman pour les intimes Liman production. Et puis tous en a petite souvent azali kuna chargé de presse nangai et Manassé Israël bazo sala ba makambo surtout les autres vendre calme et puis na sponsor na biso monene to kubanga te to tanga comme na Ibrahima makambo zo tamola bien. Siko ozala kuna pour combien de temps? Bon kuna bana kinda babanga te na zango kuna pour 45 jours. Pour 45 jours wana ezamo temps kembe za makambo minene. Pour na sepelisa bango et puis dazongi pour nazana procès monene na États-Unis pour bafimisaka nzembo na ngai kuna na moyibi oyo nazala ngo disque d'or donc nazali na kati ya Afrique nazali ngai moko oyo azali na disque d'or et pesami na États-Unis alors nazala na procès kuna il faut ezosenga présence na ngai donc yango na kozonga na okende nasali procès wana ntango na osisa procès wana bango bakozala courant bakoyeba bango ndenge oleka kuna après na kozongela bango lisusu wana siko mpo tovanda pena dans le calme tovandisa empire na bino empire bakuba bolela empire bakuba ekozonga ekufa te mais kozonga na scène ya Kisasa à partir du 13 février ntango na kozonga lisusu ntango na koya ndenge na explike bino mpo nazokende na États-Unis kosilisa situation ya banzembo na ngai oyo ebimaki na bafilme ya baaméricain ntango na kozonga mpo toya kofandisa mpenza likambo libela yango na korako aza témoin toza na ye tovandi na ye justement tokosala na ye réunion tokosala ye kindoki ya makambo ekoleka na Kisasa na base oyo kotuna korako mpe akotémoigne so nazokosa. Donc souhait avec la biso VTX eza ozongana Kisasa okende ko continuer force et empire. Mais justement nasi na bandi ya mwa mingi nabandisi makambo oyo nga nalingaki mais alors sikoyo il faut nazonga na mboka na ngai donc wana mpenza eza obligatoire fo azonga na mboka na ngai bakoko bazomonisa nga bandoto balobi me yo ozokosala nini yo na mboka mondele nga lobi te nayaki kaka bana mpe bali bafamille tovanda na bango mwa temps po ekozonga nga kuna ti mokolo nzambe akoloba papitex yaka ndenge biso nyonso tokendeke nakei donc nafo na mboka na ngai nakende ndenge mpa na nzambe apartir na mboka na ngai ve papitex bana ya panza sango ya kongo baolanda yo bandeko no mosusu babengisa bango kuna bazwi batrophée
pourquoi va penser qu'il a papier texté? Oui, au lobby, au tout malade. Au sala mingi, hein? Oui, au tout le monde. Mitema ma maman. Ouais. C'est ça qu'on a eu. Oui, au tout malade. Donc c'était la mort dans l'âme. Tant on a appris que dans un sélectionné, mais en réalité, sur quelle base ils se sont basés pour baser la critère pour sélectionner, je ne sais pas. Et comme si et comme si le public et comme si na Africa que le texte a sélectionné, bon, je ne sais pas. Tant on à suivre Malassima, peut-être. Vous allez sélectionner. Vous allez sélectionner, ça c'est sûr. Mais ça ne pas surtout cette opacité. Mais ça ne pas, bien sûr. Parce que tant les alliés du Cambo, Bakonzi Mboka, Bato, Baza représentant il y a peuple. Tant on reconnaître Rio et puis ça reste Gomi. Donc ceux qui Bakonzi Mboka reconnaître Ndengue na Sali Moussala, il y a mon nez, il y a musique. Alors, et vous savez, on a pas mingi. Alors, je suis sûr que Bakonzi Mboka, Bayebi, Moussala, on a Salaki. Alors, dans la deuxième édition, je suis sûr, nous allons la carte où sont les communes qui ça, dans mon conzi, où la tutelle, il y a Michel la Culture, ministre à Kolo Balobi, à la République texte, il y a un Manonayo, il y a un médaille, Batumba, public, Baba c'est la paix, Banamoka, c'est la paix, qui est solo, Bakonzi Mboka va reconnaître Moussala, mon yo. Au salarié pour la musique à Mboka. Parce que vous savez, mingi, hein? La salle trop, je ne fais que ça. C'est-à-dire qu'on fondait au orchestre Nabiso en peu Bakuba. Nous avons sur scène. Et ça qui a mon gars, Azali président, il y a Miko, a eu parcours Nangai, il y a Pépé Kalida à dire, mais dans les années 50, donc félicité, vient Nangai, Dilou. Il y a Azui Malo, tout ça, il parcourt mon gars, il n'a Pépé Kalida. Mais il y a Zuité. Donc, c'est injustice. Bah, pensez qu'il n'a pas comment? Mais c'est ça justement. Bah, penser dans la tête. Ou soit tu vas qui va bouton, il texte ça n'a été. Mais voilà, on a évité. Bah, c'est temps aussi, on a évité ce qui est devenu, on a cessé, on a expliqué un peu, c'est un gars, il a expliqué un peu. Il a expliqué un peu. Siko, Nini Okolobela, ministre de la Culture. Et le ministre de la Culture, c'est d'abord Longonia. Dans ndenge ya kokanisa ba musicien en tout cas toye komona ya solo biso bisi ba bossa na biso te même au bazar à l'étranger ba bossa ni bango te ba bingisi bango ya bossa na kopesa longonya ya ngwa mais na koyebisa pe na ministre mawana ngai ndenge abosani ngai wana ezalaki vtex souci na ye babosani ye mpo alati médaille te kasi baninga mosusu balati yango sikoyo toza ndeko naza pembeni na ye po tozala biso na mwa kafe tomela mwa kafe na biso nde ezalaka na ndenge ya poto sikoyo tomona mpe vie korako aza mpe na mwa parole akoloba aconcernaka bamédaille. Bonsoir, en plus bonne année, bonne santé, surtout prospérité, longévité, Banakil, Bana RDC, Mboka Bitoko, Mboka Yamonté, Mboka Moto, vive l'Afrique, vive l'RDC. Plaisir à trop. Ndenge Mokonzi Mboka akanisi l'artiste musicien, peintre, tous les artistes ndenge apesi ma médaille mérite la bon na solaki na Mike Albi deuxième édition ya lui donc texte ozanga te la deuxième édition alingi biso pe management ozanga te na la deuxième édition tosala trop pour la musique congolaise donc depuis mwana nasalaka mosala wana donc voilà donc babible donc ozanga te voilà biso ozanga te voilà peut-être kaka na sepeli ndenge mokonzi mboka abanzi l'artiste musicien peintre tout basalaka art donc ndenge abanzi bango ndenge adécouvrir encore merci donc voilà quoi. Parce que quand il y a vu la biso texte na Kinshasa, vous allez ensemble non? Mais si. Ouais. Vous allez étant que manager, producteur monene, auteur compositeur, il a fait album na solo soya, donc monsieur Bakambo qui va mourir quoi nino. Donc il y a ça
artiste Langa, nous soutenir à 200%. Le Kolabani. Nous avons sepeli Mingi. Il y a 2 ans ou 3 ans de cela, interview moi et les caca, Naïna Joski, Nadiato, Nanvers, Nasengaka, les camarades décorés d'artistes. Nzambe Ayokeli, d'artistes, bazou décoration. Vraiment, merci beaucoup. Encore merci Mingi, Mokonzamboka. Vraiment, na nenge, le bango yokani, le bango, le kamango salili. Encore merci. Vraiment, tous les amis au bazar qu'on a dit ça, moi autant comme moi était, au bout de la ma banque était, et dit que mon tonneau soit élu que pas les naka, musique, il y a kitoko, il y a nini, rumba, il y a kitoko, bisous mingi nabino, aninga no surtout, toujours y a beau y a ma mission de sengo, vraiment il est moi, allez, beaucoup à kitoko, allez. Merci, merci les managers Korako. Kin Label. Pendant Sangoya Congo. Merci. Là, tous les pas à vie Papitex. Après ça, moi, il va au Kabouana. Famille Bongaka, famille Zalaka, Bana tata pe mama. Maman Bayokanaka. Bana tata maman pour Bayokana. Zaraboui. Wa ezalinde bolingo mana mobile salisana kai wa ezalinde salise. Bonne année 2016. Nazali kopesa merci na mama Boboto, mama honorable, l'honorable mama Henriette, mama Boboto. Nazali kopesa yo merci mingi na ndenge au s'investir pour le retour de Kisasa. Maman Henriette, honorable. La Pessio, merci mingi. Alors, Nazali Koya, pour été, nous avons fait ça, nous avons fait ça, et c'est mon nez, la mécénie. Alors, tant que maman s'investit dans les Cambouans, nous avons maman honorable Henriette. Il faut l'appeler ça merci. Bon, ben, donc on a une ville dans les villes qui ça. On a maquette, on appelle ça gouverneur. Il y a Bisso André Kimbuta, Mbote. Bonne année 2016, gouverneur Mokonzi André Kimbuta. Puis la possibilité, Basta Nangai, premier manager de l'Empire Bakuba, Sapou Kalimas, bourgmestre, il y a Bisso, il y a commune qui ça. Bisous, gros bisous. Bonne année 2016. Au revoir. Merci. Bonne année na Noël comme awana pari muka musika kisasa komboka elinga bafete bisengokani bonane na noene komelinga awana pari muka musika kisasa komboka elinga bafete bisengokani aleo. Bon, ouais, Zalaki, Dio ya vient à Bisso Papitex na Korapo manager il peut avoir l'album là et karaté. Bon, il y a ça zo yemba kundo kasakala vendombe. Donc il y a vendombe nous ya lobaka vendombe. Donc nous d'ailleurs pour tout le monde souvent interview ya mona vendombe et babindombe ba atangaki alobi na ba bato oyo baza ba pire père na ngai atangaki mutali boso ora patanga na komolo mboka nyonso tu le et puis c'est un plaisir. Merci bon. OK. Tout ce que c'est na biso wa. Bon là on a 3w.pandasango tout à l'heure. Merci mingi bonne année Pandasango. Merci. Bonne année Pandasango. Bonne année meilleure bonne santé surtout. Prospérité et longévité. À nos années, il y a Tour du monde, Edino Image.
na bandi bouti kolanda artiste monene oyo na kombo ya Papitex azalaki accompagné na moninga na ye oyo tobengi manager Korako bazalaki nde elongo kasi boyoki kolela na ye ndenge aleli parce que azalaki moto oyo ameritaki médaille wana pe lokola bandeko mosusu bazwi ba médaille kasi azwi yango te yango alelaki aleli pe la ministre ya culture atala likambo yango pourquoi azwi médaille te. Alors tokomi na suka ya masolo na biso na kopesa mbote na ba nyonso balingaka www.pandasango ya Congo na ba oba soutenaka www.pandasangobilili mbote na ngai ya liboso na kobanda kopesa yango na étoile d'amour balobi étoile d'amour azali moko ya kati ya Pandasango ya Congo ozo défendre Pandasango ya Congo mona mosa makolo milai na betaka tolo c'est ma petite sœur balobi étoile d'amour mona mosa makolo milai tozo leka koleka kaka soto leki étoile d'amour to mona sapin de nono tolungu na sapin de nono salutation na ngala Clarisse Bibinda mosa mukuse wa mandefu wana bino mo boyebiti soki tolungu na Clarisse Bibinda nazomona mama Anani Brigitte Anani balobi Brigitte Anani yo yebi kaka nde tosolola kina yo Pandasango ya Congo eza bino yo kutu bako bomo pona Pandasango ya Congo tu yebi kaka bako bomo pona Pandasango ya Congo to percer kaka yo yebi kaka na biso ko to percer 2016 to kenonka boyi kaka boyi koleka na Brigitte Anani to mona lisusu nani to mona Sele la bana yena joli mwadi salutation na bino joli mwadi tosolola kina yo yebi kaka salutation na bino ebele tozomona Nora Digital nazomona Jessica Tilanda nazomona Zaza Star la Bimbo nazomona Kelly Katenda nazomona Maggie la balançoire nazomona Jackie Bilengi ka autrement dit nazomona nani sus nazomona boza telme belé nana nzongo na Luanda Nadine Kafuti na Banyole ndo Chandilenjilwa manga mobesu Bobele Jomas wana so basutena Pandasango ya Congo ba défenseur ya Pandasango Congo ndenga muketi nazomona vena ngala Adrien Mukiadi toujours na pointe ba soutenir Pandasango ya Congo financièrement Adrien Mukiadi le patron des patrons nazomona lisusu Ricky Service jeune patou Ricky Service balobi edino image na pointe nazomona Diki Bamana balobi Diki Bamana mwana mbala apesa moi Diki Bamana nazomona meya mvwama ba salutation na yo na Kinshasa peso ali Rigen de Wolo balobi kilo et son ezande yo oh maître Doudou lo mama maître Doudou yo yebit so na mona maître Doudou na mona pe Saele Didier Saele ezayut moninga edino image famille vena ngai Roger Mabwidi na Jivizi MK Muswahili yo kutu na kobosa no te yo yebi kaka ma copine de dedans autrement dit babi ma copine de dedans MK Muswahili balo bana bango bakodoka nga badoki te na mona Jeje Ntoto na mona Yolande Matondo na mona Karine Yanga na mona Karine Kaya autrement dit double K na mona Karine Ndinga nazomona Gloria nazomona pe grande sœur na Matite Mati ya Perle Noire yet yewana nazomona Klibo ebonda babi wana batu penza o tokobosa na te ba Klibo ebonda do ebonda Assis Mando o Guy Ngoso
wana ba dedans wana ba yanga ya kati sono tanga wana penza donc baza penza bata kati tout le monde le président le producteur Anisendo Mbasi le producteur Anisendo Mbasi grand coach balobi yoza prophète grand coach yekola koloba vérité et osunga bango te so ba loba vérité sunga bango mais so ba loba kaka ba dongolo misut ba ko limwa kande olobaki dongolo misu ba ko limwa photo limu sana ba dongolo misu wana ba chama ba kale wana mais c'est bango 2016 to na frappe à danger yo soko za mpepe mabeke ba liboso parce que moteme ya pembe ya fungwama so za mpepe no mabeke ba mpanzi surtout percé kaka balobi champagne mbienga mwana maso tala kaka Vimbuva champagne mbienga yina Adiando Mbasi champagne mbienga Amarula Merla Marula moninga ya Cadette Kalamboti balobi la taille fine Merla Marula yona nana kabula bino ati Merla Marula yo bigarat Armida Love Matuidi Sylvie Matuidi Jackie Matuidi boye bigaka panza sango kongo panzaka sango babi bobo salutation na yo Jomata Masikini ba salutation ba big salutation ndezala kaka panza sango kongo peso ba big salutation Jomata Masikini nazomona Tete Mateusa balobi mama na biso Tete Mateusa ba salutation na yango yo Boglete Kouabo ma petite sœur Boglete Kouabo na leli na olela kaka balobi ya kotumba ya kokalinga wale lo balango Jo Tribiani Boglete Kouabo ba salutation na yo pe nazomona Jolie Mwadi mama Jolie Mwadi ndika to solo kite yo na sele la bana sele la bana Tokos Magi Bokeme Mangiliti Magi image yeyo libosa caméra libosa télévision na yo image Magi Bokeme na vert torsi ba salutation na yo na pare dino image Yolande Matondo Yolande Matondo balobi Tokos GG Toto Tokos sans oublier Ambara Kuziama zioto kozio balobi tano mona Ambara Kuziama na mona moko Okimoto Kuziama wana mon vieux venanga Okimoto moni na koti masolo bino bobagini petit nanga kota ka masolo ngo tsaka mutu bakata vena te mutu na te nanga mutu bakata kaka maître Majos moto na coupé ba salutation na yango yo Norba Kiambi le manager ya Panza Sango ya Congo Norbert Kiambi ba big salutation Mboma Nkono Mboma Nkono yo yebika kaneto solo la kit Panza Sango ya Congo yango yo c'est la kaka tuli la kaka maître JP Mandiangu elamba yo yebi TV na ngai na ozelo kaka dossier na biso ya maître to solo la kina opona ya mbona plateau yo yebi kaka maître JP Mandiangu Landry moto ya mbongo véritable congolais babi moto ya mbongo basakalaka na ite yote Landry moto ya mbongo Blacky Ngayami mwana mvwama ba big salutation na bino en tout cas je vous aime beaucoup aux assist na bino Panza Sango ya Congo to saka musala babi lo baloba sala rien le baloba sala rien betue baou différence yena quand de baloba betue baou différence yena ici kisalunde awande musala sukisa to sukisa na Aaron Mitoga vilanga Mitogas motema malamu via pesi petit na espace abi petit na ngai espace yango Panza kaka Sango ya Congo petit na ngai uyo Panza kaka Sango ya Congo po Sango ya Congo tambula Aaron Mitogas ma Brigitte mama na biso tonda bolingo mama namonaki ba remerciement na yo na sepele makasi na leli ta na monika commentaire et sepese nga makasi mama Brigitte motema ya Aaron Mitogas na leli
to panza kaka babi to lila kaka to komi pe tango na biso siko pe to la tigresse mopala lena busa na uti talaka la tigresse mopala nena busa na yo ba mbote belé kuna na mboka Anvers mama pendant sango Congo tous en bino ensemble Lili Wabelo na Lille Lili Wabelo la métisse noire na Lille ba mbote belé peso ali mama mande fois pembe dide masuki ba big salutation yebi kaka on est ensemble oh poto na poto on est ensemble Ali Sala Ibenge talaka Marc Jacob oh Alain Benza oh Adil Ondole on est ensemble boyebi kaka talaka 2016 to personne na ndé mususu la bimbo sa star petit à quartier kusenga nzoka kumsuso komena Kinshasa yebi kaka panza sango oh babi kitoko ya Congo Karine Nzololo petite sœur na mona ko zo bwaka kaka mais ko bwaka na pe bwaka na ko ta panza sango ko zo kana nguti Karine Nzololo petite sœur propre babi awa mate c'était beta ba ofungula yo soko beti kaka bru ba valider na bango Karine nini kaka ovandi kaka musala Facebook ela ngo kitoko mingi mais mo YouTube te yobi kaka nyonso naza réalisateur on a pour la mutu nyonso soko zangi cameraman solliciter dino image aroya travailler pour na yo ezaka makambo ya lochocho moi lo meilleur ka soza nango edino oya na ya travailler pour na yo edino azane pour la mutu nyonso asa pour la mutu nyonso asa na panta sango ya Congo mais ako travailler be na Congo poto na Congo soki mbongo no ezali kaka soki mbongo ya nango obenge dino image a travailler na yo mais so mbongo zate ko benga note po to comme siko 2016 de poto sande moi muke ba méthode ya otambusa musala yaka makambo kaka dino image a travailler na yo a travailler na yi ndinga a travailler pe na lelo a travailler pe na Magui la balançoire parce que Magui la balançoire so libérer moi quelque chose na yi babeza so Magui la balançoire a libérer quelque chose na yi et ça peut être yoga ou libérer quelque chose na yo et dino image aye a subi bilili po na yo a travailler alors mingi lo besoin nango te naza réalisateur oyo naza pona mutu nyonso nango beta c'était pona mutu nyonso oyo amoni azana posa na ngai numéro na ngai za toujours na C émission na ngai omona numéro na ngai contacter nga soki naza dispo na moment na omona nga na koya to travailler quand tu mesana travailler soki na remonter pe na monter na bwakeli yo moko opandi sango na ndenge na yo na pona mutu nyonso na beta c'était na pona mutu nyonso site nyonso azana posa coup de main nga abenga nga to solola za makambo ya solola entre nous les frères entre nous to solola tout ça la musala elongo parce que 2016 boyokani defo ezala tout ça mingi na boyokani tout ça ka teka ke te mutamna kwena été za mabe mingi étoile d'amour fille à longue jambe Dorothée Mafuta nazo ya Bordeaux mère Dorothée nazo ya Bordeaux bongselanga déjà moi Colline ngalo la kayenga Dadine l'angolaise autrement dit tout le monde appelle Strela Bibiana Strela bon moi so azaka lokola moi nyok jolie vête nsamba babi jolie yo pe to comme la 2016 benga na oyamba yo ebikaka jolie vête nsamba to pesi staff à Bordeaux bambote mingi ba 43 bose belé moi tout tanga nyso ya tepo mbangu nde pema mais na succès mission na ngai ba yoso balinganga te na pesi no ambote mingi pesi bo ali en tout cas na kozela bino na prochain numéro ciao.